Ingeta, la famille. Bokota. Makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, yakoinda sur akoinda, yakobeba sur akobeba, bandekonanga, eza makambo, eza ba affaire, eza ba dossier, eza penza ba situation na ndenge moko ya somo. Koya kolala kolamuka na ba situation, kolala kolamuka na ba affaire, kolala kolamuka na ba dossier, koya kolala kolamuka na makambo ya kilikili, makambo ya somo, makambo ya moto, makambo ya kobebisa, makambo ya koinda, makambo ya mabe na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisongi officielle. Bienvenue na balandinyo so ya kala. Bienvenue na ba onyoso ya sika. Pona bandeko na biso ya sika ka ndenge toyebisaka bino boyeyi malamu na chaîne na biso ya Kisongi officielle. Bandeko nanga soki ezambala liboso ya kokota penza na chaîne na biso ya Kisongi officielle. Ka ndenge boyebi to senga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisongi officiel akobanda kozwaka ba vidéo, akobanda kotiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Bandeko nanga toyebsaka bino toujours et encore que non, vous informer sur notre devoir. Oui, bien sûr, ezalaka toujours devoir na biso. Biso tokoki ko vanda te ke non soki matière eza biso to vanda kaka boye, to vandi na biso ya koloba ezangi te. Soki matière ezali, en tout cas, ezalaka toujours bien toye to informer bino, toye to beteli bino, c'était na ndenge moko ya kitoko. Lelo toye na dossier, lelo toye na affaire concernant Wera Son bandeko na ngai. Yangiama ya Noël. Kande mama Sylvie Mampata bengaka ye ya Noël, yangiama les rois de la forêt bandeko nanga. Dossier eza nini tomemeli bino nini lelo de la part ya Wera Son bandeko nanga. Ba makambo ezali ba dossier ya kilikili, ba dossier ya somo, ba dossier ya kafu ezali lelo awa na Kisongi officiel bandeko na ngai. Kande tobeta masolo awa yangiama matakita bandeko na ngai. Soki nano sabonate, en tout cas s'abonner massivement, s'abonner ngala lingaka bolanda kanga bo sabonaka. Ezalaka une façon ya koya ko encourager biso bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka que à chaque fois que Kisongi officiel arobandotia ka ba vidéo ya sika bandeko nanga bokozala na bino informé. Et puis ça kakanda mosusu okoti na chaîne, okuti na YouTube, ozoluka chaîne Kingandi, mais chaîne ekomi ko bimamo ebele. Et puis ça kanda ya makasi ya ngonga na encourageaka toujours batu ba klikaka sur ngonga ya notification. Voilà. Lelo dimanche bandeko nanga to ya kovanda kaboye na moni mwa ba vidéo ba yeko tindelanga na vandi na lobi nzambe na lola nzambe na bomoi. Batu ba lobi mama songi yondo betaka masolo o bia kota nanu na dossier oyo, kota nanu na lisolo oyo ya yangiama. Yango masolo eza nini? Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamuki, feti zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope al la kate, tozali na solution na gavke, bona loposo, totika
ekalisima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to pe externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to pe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand ndenge toyeb sarabino, batela santé na yo, soki oko batela santé na yo te, mutu moko te akotikala ko batela santé na yo te. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Soki omonike na nzoto na yo, ozomi yo ka bien te, malamu benga na yo Gavker na lombango. Gavker azawana azosunga kabandeko na biso nyonso oyo bazana problème ya santé. Toyebi ke ebele ya batulelo oyo bandeko nanga ba otambolaka banzoto na bango eza bien te natambola kaka naza na choix te batela santé ba voyage kilikili kolia kolata ekosala eloko te soki santé na yo eza bien te bandeko nanga Gavker aye pe na ba solution concernant makambo ya mabota. Toyebi ke kilelo oyo ebele ya ba couple bandeko nanga bakabwani bapanzani. Pourquoi? Parce que moi si azokoka kukumba zemite eye kosala mwa mbutu de l'autre côté mibali pe atali na famille na bango nyonso bazobotaka bakamaradi na ye bango nyonso bazobotaka mais côté na ye mabota eza te komi kosala mwa pasi yango Gavker ayeli bino ba solution na makambo oyo etali makambo mabota. Donc pona bandeko na biso nyonso o baza na problème mabota bo hésiter te ko benga Gavker na lombangu. Voilà bandeko nanga kande na obeta lelo masolo ya yangiama na obeta masolo ya Noël na obeta masolo ya Werason le roi de la forêt. Bandeko nanga dossier awa ezali dossier ya kosakana te, dossier ya munene eza ya koinda savainda ezoinda ezokende nango kaka mabe. Sans plus tarder na tiela bino nanu video yango ya Werason. Bandeko nanga bolanda penza video oyo na bukebi nyonso. Na lobi bia bolanda penza video oyo na bukebi nyonso na boy ezalaki no oh mama wana nde alobaki mama wana nde asalaki bino moko bolanda nazozonga nanga na bino to sala analyse nanga kozala koloba ya bino bosala ba analyse na ba commentaire to sala bongo to kende nango ka bongo choix ezate to sala biso nyonso ba analyse awa pour que makambo etambola malamu tolanda et on se retrouve juste après.
Voilà, de retour, la famille nabandi ebele abatuto kolanda awa, ebele abatuto koyoka awa, to mona yangiama na église. Lelo dimanche yangiama ake église, yangiama azobina na era louange église. Kande to yebi na église nyonso tokomaka na era ya adoration, mona tozo adoraka Nzambe, tokomaka na era ya louange wana tokomi kobina se kobina bon toye komona pe yangiama de son côté pe mabina eke zongi. Yangiama azobina na ndenge moko ya somo, yangiama azobina se kobina bandeko na ngai. Nzambe na lola Nzambe na bomoi. Oyo affaire, oyo dossier, oyo likambo, oyo koinda, oyo kobeba. Bandeko na nga, bandeko na biso o batindelanga video oyo balobi mama Étoiline, mama songi plutôt yaka koloba nanu awa, yaka kokata nanu makambo, yangiama azobina. Yangiama atiki miziki ya mokili, alingi azongela koyemba banzembo ya Nzambe, to eza ndenge nini. La famille. Na yebisaka bino toujours que bandeko na biso ebele ba musiciens, surtout ba musique o to bengaka ba musique ya mokili. Ba musiciens wana la plupart basambelaka eza ba mususu o basambelaka na bango te, mais eza na ba mususu oyo basambelaka. Na pesa ka exemple neti ya Héritier Watanabe. Héritier Watanabe azalaka soki aza na projet ya munene, aza na concert, Héritier Watanabe akendaka toujours komona basala Nzambe. Soki eza pasteur Moïse Mbiete akendaka epai ya papa Patrice Ngoyi Musoko, akendaka kosambela. Pourquoi? Parce que ayebi intérêt, ayebi puissance ya prière eza bongo. Donc ayebi ke na vie nanga na koti kosala nyonso mais nazanga vie de prière te. Avant tout natia nanu Nzambe liboso pour que makambo nanga nyonso etambola. C'est comme ça avec le frère, avec Héritier Watanabe. C'est de la même façon avec Werason. Werason déjà biso nyonso toyebi ke mwasi na ye asambelaka. Mama Sylvie Mampata azalaka mwasi ya ba prière. Azalaka mwasi moko oyo atiaka toujours mabolongo na ye na se. Soki situation ezokende bien te ye ako préféré atia mabolongo na se. Biso nyonso awa tomonaki biso nyonso ezali kokata makambo o ba expliquer o ba sala boye. Tomonaki biso nyonso mama na biso Sylvie Mampata na concert ya Werason. Tango concert ya Werason eyaki bilamba ya ba danseuse ebungaki etikala komona na te. Bilamba ya ba danseuse. Alors Gladys Ngiama abengaki mama na bango oyo azaki na ndako, abengi alobi mama awa concert makambo boye. Mama Sylvie Mampata akota prière komi kosambela. Déjà soki oza na ndako mwasi asambelaka yo mobali ata soki ozoyembaka miziki ya mokili, soit moko ako-influencer moko. Mais soki omoni ti lelo mama Sylvie Mampata a continuaka toujours na makambo ya Nzambe, cela veut dire que yende asi a influencer Werason
nalobaka toujours baweka son bamiziki bayembaka ezalaka mpe mosala ka ndenge biso nyonso tolamukaka na ntongo toke misala bango mpe de leur côté ezalaka misala basalaka mpe mosala ya koyembaka na ntongo bazoyemba parce que ayebi ke ntango album na ngai ekobima mwa mbongo ekobima soki babengisi ye na baconcert ayebi ke eza mbongo oyo na kokende osala c'est comme ça eza mwa bongo soki lelo weka son ake église eza eloko biso ya koya kokamusa biso awa te ke no weka son alingi atika miziki ya mokili weka son azalaka na ye chrétien aza na ye chrétien toloba ngo kaka azalaka na ye mosala azalaka na ye chrétien me ayembaka na ye miziki ya mokili kaka po ayebi ke eza nango mosala na ye eza nango mbongo oyo azoluka bato bamesana na ye na miziki ya mokili c'est ça voilà yango ka nalingaki na partager na bino la famille tokomi na mwa suka partage na biso permettez-moi surtout de vous dire bye bye